bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokil Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Que cherchez-vous? Un contact? Une adresse? Cherchez-vous des renseignements sur une société en RDC? Ne cherchez plus, trouvez. Pageclair.com, le répertoire d'entreprises le plus puissant de la RDC et le partenaire qualifié pour tous les acteurs économiques ambitieux. Pageclair.com offre un pack complet de services pour seulement $50 le mois, comprenant un mini site web, une campagne SMS mailing, une campagne d'e-mailing, un espace de publicité sur un site visité par 80 000 personnes par mois, bilingue, facile, rapide, complet. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.pageclair.com/fac. 081 999 11 22. 081 999 11 22. Très chers internautes, merci de rester fidèles sur votre site www.africainfo.net. Comme vous le savez, Africa Info, c'est un site qui vous livre les analyses des activités sur les enjeux de l'ère. Sur ce plateau, nous recevons le prophète John Ngefa, Alliance La Mort de Jésus, le représentant de l'Assemblée Jésus ma victoire, avec qui nous allons discuter les sujets d'actualité. Déjà à qui je dis bonjour prophète. Bonjour président Regan, que mon Dieu te bénisse. Oyepona maluba oyo yamboka tosolola et puis le kumuna masandoli ezonge pa la nzambe mo. Merci prophète John Ngefa. Déjà sujet d'actualité ndenge na ebisakio voilà gouvernement Bruno Tshibala ebimi na habité déjà commentaire nini okoko sala par rapport à gouvernement Bruno Tshibala. Non, gouvernement Tshibala comme Martin na ko personnalité na lobaki na bino ete gouvernement na ekozaka ba même individu ko ba kozonga. Et puis Bruno Tshibala a kosala eloko te parce que azali déjà otage ya MP. Parce que mutu oyo atie wana zali ba MP bato batie wana de bazo commander a kozala étiquette et alors moko échanger wana ezalité. Et alors, on peut changer et qu'on a répété. Au moins, même le gouvernement a dit banga. Ça on dit bien. Le gouvernement a dit banga. Le gouvernement a dit banga kei, mais le gouvernement en place, il y a badi banga. Et ça, le gouvernement a dit banga. Le gouvernement a dit banga bis. Balongo l'individu a dit banga. Bache Bruno Tshibala. Mais ils ont dit bis. Parce que c'est un ministère, on va changer 4 ministères. Nous sommes ya bandi banga. Alors eloko moko au peuple ba ko croire et ko sala manamboka na gouvernement wana ezate. Merci prophète John. Mais prophète John ndengo lobi ezabadi banga bliss mais te sentir quand même entrer à ba membre mususu et puis sortir ya ba membre mususu. Entrer entre autres to somona lisanga bonganga o ya rejoindre siko gouvernement en place à côté na gouvernement et hormis lisanga bonganga bandeko mususu bazali mais sorti to somona pe ndeko Willy Mishiki o azaki bongo ministre énergie to somona pe bandeko Clément Kankou babimi ozomona te moi modification no kokako lobanini par rapport il y a solo ezati yokana bisayo na corps politique na arrangement particulier ba yokana ki gouvernement ya 51 membres et comme na 59 membres ba violer déjà accord déjà oyibi mboko ya Afrique yokana ki 53 toko ministre ba komi na 59 déjà violation ya accord ba ministre wa sport et loisirs ba kati yango etikali sport loisirs mosusu jeunesse mosusu eza sensité sport loisirs jeunesse eloko moko bakabla 3 ministères pour bakabola 3 parties ya gâteau na mboka ezo fuka mbongo élection eza sens moko ezate papa soko mo eloko mo malongo koti wana te omere kunja koti tomoni mosusu nani moto lobi mosusu koti nani wana lisanga bonganga joker wana joker akala à côté a du chance alors donc eloko moko ya spécial eza wana te eza partage na bango gâteau partage na kati na bango et puis ba violer déjà constitution na accord particulier oyo ba signaki et puis na premier ministre Bruno Tshibala attends Pierre avant date au moins biloko wana ozolia wana
baliaka biloko na moto ya supu te papa soko le mokozika o tchebo soko tcheko te musique zanga mote musique il faut bimisango le musique on va goûter ce biloko ndengeni ozomona na ibisa ke Bruno ba côté za étiquette ako sale et le côté nakor balobaki na rassemblement bango da 16 ministres na 16 ministres 4 vice-ministres lokola 20 mais tomoni wana ba pesa bango 4 pamba pour ba poste ya pamba pamba ezangitina ozo ne loko monte qui est le perdant les lois ba dribbler ako sala nani na ibisa ki bino ministre des intérieur ako zaka ya majorité ye wana Shadadi Adjongi ministre de défense nationale ako zaka bango majorité ye wana Zongi ministre ya affaires étrangères. Donc, bref, bah ministère nyonso ya souveraineté. Bango moko, il n'a rien à faire, il n'a rien à gouverner. Il y a une étiquette, il y a une étiquette. Le gouvernement, papa, et commémoration d'élection, et ça, là, et l'autre côté. Projet à présent, le bac social. Bah, au Dambon, social. Pour bah, il peut jouer à Bango. Il y a mis balai dans l'élection. Élection, au financement, c'est ni combien? N'y a pas combien? Ce qui m'indèle, na Monique, bah, tiens, bon, mbongo, tu as l'élection, ou t'as et puis, na bisayo, souka na yango. Na gouvernement donc iyo olingi o appuyer titre o namoni lelo na journal ya monsieur Pius Mwabilu Kalala, c'est-à-dire gouvernement Badi Banga enfin est là mais bâti entre parenthèses gouvernement Badi Banga 1 et Bruno Tshibala 1, c'est-à-dire et aux alisuna Bruno Tshibala 2 déjà Bruno Tshibala 2 ko zalati neti oyo o bazana kase ezali oya kei comment on est Badi Banga de Badi Banga de ngone tikali wana la Badi Banga de ba ministre netu batika ba mutu tikali neti Bruno Tshibala kei Bruno Tshibala de pe ekoya même ye Bruno alongwe oya koya ko tuna de parce que toujours que nekaka yo mona mboka na 5 mois 3 mois 5 premier ministre alors c'est là qu'on chante 3 mois ministre 3 mois premier ministre est-ce que c'est la carte nango qui trompe qui ils ont peuple ne souffrir peuple ne souffrir peuple ne otage na bango mais nous avons ça la kaka papa parce que pour nga so premier ministre ko Bruno Tshibala na ko batoka les 16 ministères 4 vice-ministres au quoi bosala 4 moi je démissionne est-ce qu'il y a une culture quoi mindela ko démissionner jamais et qu'est-ce qu'il doit faire il y a comme une étiquette. Ok, merci prophète John Gefa prophète Yebisa Biso maintenant na kati ya gouvernement oyo tomoni pe ba surprise, c'est-à-dire absence peut-être il y a monsieur Olengankoi, absence il y a monsieur Roger Lumbala et le wana ils ont arrangé quand même. Roger Lumbala ngai ne lobaki na président de la République. Un traître restera toujours traître. Celui qui trahira, il trahira aussi. A côté ka traître na ite. Qui a Bibouara. Au moins Roger Lumbala. Au moins les gens qui na rassemblement. Et puis na Congo dans la politique. Tout ça va ventiler opposant. Oh bazo landa sima na bango pouvoir. Bozo bosana. Motonyo ça na pouvoir à Kabila. Hein? Article on a parlé article 4 Motonyo. Ouais ko ça na gouvernement en place. Azad disons office majorité. Bah tout baza bato MP. Oh tout baza wana ba ko bato MP. Ils ne sont pas les opposants. C'est qu'ils oublient peuple moni yango. Hein? Alors motoko Lumbala, ce que moni Lumbala, au moni de Remotibala, au moni Lumbala, au moni Lengankoi. Au moni Lisanga Bonga. Ce sont des jokers, Mobake. Ce sont des jokers. Kabila pas la sabat que on a vieux chiens. On a toute une expérience. Hein? On a yebi politique. Hein? À Bengi Bango, à Panzi, rassemblement, battre parti dit allez, au moins le Lengankoi, à ça mikane asuki le loin. Asuki wapi? Hein? Babwa kisi na mira makwanza. Hein? Pe mira makwanza suka na ngozwa mo bulututu na kwakara. Hein? Okomona se Bruno Tshibala, okomona Lengankoi wana, okomona Lumbala, okomona siko. Donc président Alexis Bango bololé na bango. Alexis Bango il n'y a pas les opposants. Oh ba soit fait du pouvoir. Talandenge la kisi kat na bango polele kat na soni na mawa ba engela manke engela tafi hein de ngelo banini makako bazo préparer ba bomaye hein mais makako bazo préparer so na nzite mususu o beta borate kat nengo ndenge lopo baza nulle part bazali na
ni l'opposition, ou un rassemblement, ni le pouvoir, batika bazo telenga. Si on belo kosani, bako sanga sous 3 dipon, bako sanga na lisusu pour ba créer le komoko boye ba bunisa Kabila. Mais hier benga olenga koya benga Kabila ndeke. Hier soso. Au moins boli na soso, soki soso yo benga ne boma na mabele ndeke Kabila kokeni. Boka ola nisu be soso ngoli soso ndeke pe bendio. Alex ngana za likolo za na se, ngazo wa salité abambi lisusu yo. Et dans le sens, ça montre que le président comme la maturité politique est makasi. Alors ça peut convaincre que Talabato beaucoup misara opposant, pas opposant. Il cherche les intérêts et puis Atie Bango na ote. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que moi-même j'avais dit au président de ne plus mettre au gouvernement au Lengakoy. Moubake et avec Lundal. Lundal qui est à Zaki Moto M23, il a beaucoup tué. Aïe, quand le balancement particulier à Bango, aïe, sans contraquer, sans quoi, il est là. Hein? Il est là. Mais bah, innocent, va en prison. Lunda, la place, n'est pas boloko. Hein? Montant trahi pays Mobimba. Trahison contre le gouvernement, contre le pouvoir en place, contre le peuple congolais. Mais il est libre. Hein? Yango, Azor Luka comme ministre, pour pas protéger, le roi Kabila, pas Maël, Abina, Rotia, été, à l'accès Bango pour le. Bah, comme il le papa, Kaleso, moi, na mouké. Hein? Kaleso est moi na mouké, Kaleso est moi na mouké, et moi na partout. Bah, il est kenete. Hein? Bah, on a rassemblement, rien. Bah, qu'il n'y a rien. Hier, Lumbala, a finga ki, Tshisekedi, Chilom, a tangate, a salote, oui. Yo, mon akité, président Macron et la France. Tshisekedi na kati kuna. Aye, ko pesa Tshisekedi mote musika, bah, tanga les classes, moko. C'est que Lumbala, c'est que le ya sukiwa. Le master, il est président de la grande puissance du monde. Et qu'on soit alors, pouvoir, oya Kinshasa oyo, na opposant Kinshasa oyo, baza opposanté, ba ipona ko tout le peuple congolais. Poste na biso, ezali ba gouvernement na bangote pour apporter peuple na rien. Toi même bateau na élection. Président Kabila, dans Bassi Mamoté Manaye, c'est lui le garant de la constitution et le garant de la nation à l'élection et s'il a un point, un train. Parce que dans le gouvernement, ba ministre en vie basala, ba men de balongwa kate. Ba ministre mosusu wala ba longwa kate ba chine bango ba place kaka boy. Et c'est pas donc pas na place na bango te. Kaka bango moko. Tant ba sali ba porter rien. Ce qui va donc si bango qu'est-ce qu'il va apporter à la population? C'est la souffrance, les misères et la mort. Ah, merci prophète John. Prophète Olobi a lelo aux félicité président de la République Joseph Kabila Kabange parce que Ache Bandekouana Mususu Mupanzi entre autres Roger Lumbala et Olenga Nkoyi, mais au moins ombre na bango ils ont continué toujours à exister na katia gouvernement. Tout mon petit frère ya Roger Lumbala a eu poste entre autres honorable Emery Okudji. Donc c'est-à-dire ata bango bazate mais ombre na bango ezali. Omer Lukunja, c'est un grand homme d'État. Naïbi est un grand défenseur et peuple. Naïbi doit avoir la majorité. Là, au sein de ma carte, Omer Lukunja a la même idéologie que Olenga Koy. Dans la bande de Olenga Koy, Pesakate. Na parlement, na député mongolais qui n'a Yohana le loi comme ministre Emery Okudji. Il y a ça combien de jours? 3 mois qu'il a été. Papa, ça combien de millions? Dans la bande de Bino, Olenga Koy siège, n'avait pas 50 personnes. Olenga Pesakate, Lumbala, on a Pesakate. Ba Pesakana Bangote. Ah, bah, on brouiller la République, on brouiller la République, on brouiller le peuple à comprendre de Bango. Lobby une élection. Attends, bah, on peut pas voter Bango. Hein? Mon oiseau prétendre que comme bientôt là, président ya CNSA. 500 années. Étiquette 500 années. Est-ce que le président CNSA, il y a qui a commandé Sadari? Chabal Sadari? Ministre intérieur. Il y a 500 à commander ministre des Affaires étrangères. 500 à président YAV. Ministre des Finances. Hein? 500 à étiquette douana. Et au salani, là, tu vas dire, tu t'en vas à alors, je l'aime bango, tu as rejeté le contrôle à pas mal. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le gouvernement te dit, Bagoyokai. Bagoyokai. Bagoyokai, premier ministre de Bagoyokai. Et là, côté papa. Olenga Kwatika, Bavantina, Lumbala, il a reçu Avanti. Poste gouvernemental de Futaka. Il a dit, il a papa Mbawanate. Ozomona Kabila, boy, bango na motema moko, ayoki peuple, penga na lobaki na Kabila. Président, kotia bato, ba terroriste. Hein? Omoni, ba pandi. Nini, lelo tu te gagnes raison. Rassemblement solo, il a fait Tshisekedi. On a force, on est bani na 5 ans, on est bani na Union africaine, on est bani na niveau international, on est bani na Monique, yango wana.
mais il y a Bango Lumba les saïs. Bruno Tibalawa, quelque temps, comme aussi là, Baramango Balumba les Sili, mais Oyokuna, et Zorin. Il y a un président Kabila. Vous êtes obligé de négocier avec Chilom. Parce que pour la Kimia Salema, ils allaient bango de négocier na bango pour peuple même notre élection. Mais bateau tché bango na, bakamikazi wana et le côté là tout le monde bango. Est-ce que avolo bani? Azana pouvoir té, azana majorité té, motoko lenga ko. Na tché bango tambola ka boy. En fait, prophète, couleur politique na yo ou soit tendance na yo batebele ba baraté. Ozoloba awa na faveur tant mususu ya opposition. Moko lobby na défaveur il y a majorité. Oza na couleur nini tendance na wezani. Bon nazali église au milieu du village. Nazali na parti politique parti politique dans église. Chef ya parti politique dans la présence de Jésus. Dans la vérité. Ce qui pouvoir n'était là au Kabila ça ici quoi. Hein? A boire qui si bolenga nkoy. Donc produire. Ndengelo kwa sali sikoyo a violer à colas arrangement particulier. Violer ango nous le condamnons. Tandis que connaît président déjà accord ward signaki au BBC ango. Parce que le chef majorité 51 minutes à 59 minutes. 59 bon sikoyo bo sali pour ça la ligne. Et puis na tango ya crise pourquoi beaucoup de ministres pour ça la ligne. Inhabité de sortir dans mbongo ebele. Frais de fonctionnement bon ebele mbongo yango ekoute là wapi. On s'est gouvernement 35 ministres. Même 25 ministres avec ma secrétaire avec la vice-premier vice-premier ministre. Et c'est nango 59 à quoi c'est? Tolobi na Kabila et ça m'a bien. Hein, tolobi na opposition ba leki bi mbangu. Lole mo sikisi bino bokei na opposition. Lele ba bois ki sibino bozani pas. Ozomona tozani atandasi moko te na atandasi ya vérité. Soki kamesala malamu tolobi malamu. Soki ya mabe tolobi ya mabe. Hein, mais tandasi na zato mutu ya boy, mutu ya boete. Nzambe moko yebi, on a zo défendre, pe na zo loba, c'est vrai. Pe na lobaki olenga kolekate avant. Na lobaki nani moto M23 na akolekate. Pe mobake akolekate. Lo samo nanga na analyse nanga on a lobaki na kasi mokonzi pa oki asaleli yango pe président kakanga mingi président nanga mingi ayoko kapenga mingi hein na sungaka mingi pe na batoli hein pour être il est jeune abattre loko wana amema biso na élection lobi pa ozonga pe kamamboka lisusu mais soka sa mutu mabe. Alors prophète John yebisa biso lelo tozokende wapi mboka ezokende wapi tokomi wapi ndenge ndeko moko aloba mboka eza na mbutu tozokende pa ite Masou ezinaka na libongo tokeba peuple congolais te keba na loba ngo avant tous on apporte déjà il y a référendum so que gouvernement Tibalo et bimba ke simbite président a couronné des parlements alors bito na référendum ndenge Brazzaville ça qui pas recopier ça soit ndenge Brazzaville ça qui ba kay oui a chine constitution a donc troisième mandat il passe. La troisième mandat sur Kabila c'est akoleka. Hein na bolobi ba voter bango te ba trick de bango basalaka akoleka. Hein mais na ndenge mboka na souffrance. Na ndenge oza na passe. Na bondeli mokonzi ya mboka. Na bondeli président au nom de Jésus a même une élection. Hein pays atiate. Baluka ba konzi mususu ba kokota ou ya fanatisme te. Hein ba josu ba tuya sika. Bato ya sika, mayele ya sika, capacité ya sika, soki ba kotombola quand même économie ya Congo, ba yo kelata ba congolais mawa. Souffrance l'équipe passe l'équipe mais c'est rien. Toko vivre boité lokola ba mbwa kwa banyama. Hein tout na musungité mboka na biso. Toko sala ndenge nini? Hein ba na kopé manano. Et na la prochaine fois, avec petite candidature et kozala madame. Pourquoi faire gosala kokola François Hollande? Hein conseil pexé kotiate? Atali ba terroriste amoni makamba France atali a touché ba France simba kité abinonga na kotia te pour le chef d'état mosusu alors lelo ko nini kaka conseiller azalaki Macron azali conseiller na Élysée hier comme ministre économie lelo eza fruit Hollande hein akomi président de la République yango moni Hollande abali ko sepela na ye azo simba ya avant azo pouvoir avant non c'est besoin de pouvoir parce que eloko yanga donc politique na continuer katinango c'est ça le problème politique au monde kaki hein banon tia njeto bango mibale azo c'est parce que fruit ya ye mbuma na ye
Moussala Hollande accueille, mais Moussala Hollande va continuer. C'est ça le problème. Hein? Hollande accueille, mais Moussala n'a pas Hollande va continuer. Mais toi, tu as le biso, et bamboutou boutou. Yango et Rosala, troisième sujet, Torosu qui s'en a émission. Et déjà, Toko Kende, na deuxième sujet, où Ezabongo renvoie, il y a date, il y a rapatriement, il y a corps, il y a M. Etienne Tshisekedi, où Ezala qui prévu pour ces 12 mai, mais au moins, tout le monde déjà, n'a pas communiqué, n'y en sort, n'dengue tout lundi, et Bembe Ekoya l'Itsusute. Okolo banini prophète yomtu au éclairaka lanterne ya ba internaute yomtu au pesaka moi idemoko ya avant-garde yebisa biso nanu corps ya papa Etienne esi ekundama contre ya papa Etienne ekoyaka corps ya papa Etienne ekosenga tozela ngonde tozela ya ba président misusu to tokolo banini par rapport ya corps ya monsieur Etienne Tshisekedi président Rigen na ibsa kibino. La force reste à la loi. Le là Boudi à Congo, à la prison à Makal. Boudi à Congo, il y a un bandika, on va se marrer sur la bête de comme bombe. Mais l'État a récupéré à Makal. Dans le bac de Etienne Tshisekedi Bo Echilom. Kokamata et Bembia Papa Nayo, Bo Samboussa Yangote. Et puis Bembia Congolais. Moutoua Zali, Babenge professeur de démocratie. Atika libisi idéologie même ya kufi idéologie atika likati yango hein to yambaye to lelaye to tiene sikana ya kopema na kimia mais to bimoko ba congolais ba zobate na le bac na Etienne Tshisekedi Tshilombo tu dois négocier avec le gouvernement yo ba soldate yo minduki te yo ba avion te ba char de combat te mais moto azana nyonso robuna ndenge hein. Goliath. Mais c'est connu de tous, grande force, c'est ça, peuple, apparemment, peuple, Azana Simanae. Tout ça, la démarche, tout ça, la ville morte, tout ça, le pillage, peuple, ça, l'autre côté. Hein? Peuple, souka, armé, gagné, kaka. Et bêtement, ça, c'est bon, mais, bah, tu vas zone, nandako. Et ça, l'autre côté. Force à peuple, les élections. Force à peuple, qu'on sanctionne par ton élection. Peuple, mindou, quitté. Mais ça, c'était. Et l'autre côté, au bout de la soda, la mindou, qui gouvernement Kabila Azalina la police Azana Ner Azana DGM Azana Belle Rouge Azana unité combattante na ye hein et puis Azana bato sécurité privée bato benga bato ya bureau de hein biso et l'autre côté information te nini te okobunda na bango ndenge nini kobunda na biso na ba ya Kabila na peuple de la négociation il doit négocier avec le chef de l'État à Koyokaye, à l'audience, bon, tu sais que dans votre monde, en tant que vice-premier ministre, il faut te rappeler corps na comment. Moi, que corps tu sais que comment va pas miquer. Là, va tirer la mort qui va bimisser, là, va zombi, c'est pas besoin de na soni. Na pour imaginer la politique congolaise na porte des autres mandengeni. Imagine ya bateau des mandengeni. Na soni na mabe. Hein? Basa na nini boboy na cimetière la Gombe. Bon, on s'en a au Kimbuta boy, alors jamais cimetière randa kwa mutute, pe okunda mawana te. Avion mon père quitte à partir de 12 wana te na quoi tu serais dit. Alors qui a tort, hein? Qui a raison? Qui a tort, qui a raison? Bango tout bana tort. Na gouvernement. Gouvernement a raison parce que après ça qui place il y a bien okuna. Nani ba kuna $250,000 à papa. Na mboko 250,000 ya muzole nani ata ba premier ministre ba kufa awa na kunda na yango ba premier ministre nguza kufa nguza di premier ministre Mobutu Makasi ministre fa étranger mbala ba kunda nguza kanibon hein papa la déjà vice président ya assemblée nationale ici ba kunda wa nani na mboko la kunda $250,000 na muzole 600 billets d'avion, il y a pas aller retour. N'a qu'on frette azate. Mais tant que gouvernement cette opportunité pour na nini koboya. Bobo cimetière la Gombe, batia musole na yo wana koboya pour lelo place ko na tseke des pe balobi ba ko kunde pe ndako na été. Bino par la force, bino ba soldat te mindu kite nini te ba négociaka. Il faut une négociation entre partis na bango na famille na ye par force te. Ce qui est bien comme une force je te dis l'État ko saisir yango bako kundaye wana te pe bato bako kufa ebele pe mobulu ekozala ya somo ya koleka
ekozela somo ekoleka pe limite na ekozika limite bakozika yango papa ozomona ekozika odie ke kola papa ne komo kwa mwana mukete te bayokana Tshisekedi Tshilombo bayokana aya koluka mokonzi ya mboka basolola soki akoautorize ye donc sato wana upe baluka esika mosusu pembeni ya mboka bakunda ye oyebi na mobeko ya mboka na biso elobi boye na loi ya babelge bakokunda moto mwa 50 mètres mais place batie mausolée tobanga mpe nzambe ekangami na bandako ya bato boye ekangami na bandako ya bato pas même 1 mètre siège on a deuxième parcelle pas même 1 mètre siège on 1 mètre te na bokunda moto ndenge nini et puis cimetière ezalaka na kati ya ville te soki bokundi ye wana bato nyonso ya mbongo batondi bakoneka na ndako na bango bakunda na ndako na bango bakunda na ndako na bango ekosuka ndenge nini toyebi Tshisekedi ya grand monsieur mais bakoluka mpe esiko ekokani na ye lokola grand monsieur basala muzole bato baya kati na yango meme ndele bakona okunda ye na mboka na cimetière ya famille na ye kaka de cardinal na paroisse oyo ezali awa ya Saint Pierre awa ezali etu ezali mpe kane malula mais soki olandi yango 50 mètres Tata Raphaël akundama Raphaël mais stade mais 50 mètres pembeni yango te Tata Raphaël soki okamati oyo monseigneur oyo ya protestant oyo azali awa bakunde na kati ya tada c'est 50 mètres aussi papa mboka etambola na libeko toboyi te toyebi mpe na boyokani bayokana Tshisekedi asala boda na pouvoir te président rassemblement elobi gouverneur elobi na gouverneur eloko te elobeli eloko ta moko te amikitisa basolola pour akora papa na ye ezonga normal lelo ebibomisi yango loyi bozosango na mort ozomona ke eza malamu te sikoyo vie politique na biso eza ndenge. Est-ce que prophète ozana mwa ba information par rapport ya ebembe vraiment ya papa Etienne Tshisekedi nano ekundami te esi kumema moko alekaki na micro na ngai alobaki ke non Etienne Tshisekedi par rapport à la loi belge na loi belge ba ebiki ebembe ezana droit ko sala 1 mois na morgue dépasser 1 mois bakundaka. Est-ce que bakoya na ba reste ya Etienne Tshisekedi to bakoya na Etienne Tshisekedi te reste te bakundi na noter mais baka exceptionnel zanga raté ba bi faire rapatrier papa so bakundi balongola sous mabele papa balongola sous mabele te baka boy ba bi ketise ba ozonga na mboka na ye ce n'est pas comme Mobutu nde bakunda ye na Maroc mais ce n'est pas ça loi belge ezali mais baka exceptionnel ezali baloka kimia bangi maketa na kati na ngote bakundi na noyete so gouvernement yokana kimbe monaki le 12 oyo kora Tshisekedi bien ezali on a Kinshasa baki okundola ngo na oyo te mais ko na morgue très bien ba ye ba ti yango na avion colis et comme Kinshasa lokola ba yokani te papa et ko ya le suspendre de je ne crois pas. Dernier message ou soit dernier sujet na biso prophète Ezabongo la personne de Emmanuel Macron na Élysée, c'est-à-dire un jeune de moins de 40 ans lelo na mutu ya grande puissance et puis au moment où lelo déjà ba président ebele ba vieux ya Afrique entre autres ba Sassou Nguesso de Mugabe même en Angola ba vieux wana nyonso à un certain moment au moment ba rotinda ba message na bango ya encouragement ou soit ba félicitations na bango. Est-ce que lelo ezo pesa ata leçon te pas ba gouvernant na biso ou soit ba président na biso tala na bambula na bango soko meki ko tala na mbula ya Macron eza misusu Macron abotami ye azana bokonzi ti lelo azana bokonzi mais bazo saluer quand même maîtrise ya ou soit présence ya démocratie na France aussi longtemps bango moko na Afrique bazo kokako appliquer yango te ozana message moko particulier au lancer par rapport à message particulier par exemple Hollande qui est difficile pour les Africains. C'est difficile pour les Africains. Mais Obama c'est demandant na balanda Hollande. Et puis mon toka président Sassou Nguesso. Tant comme président Hollande a 3 ans. 3 ans. Macron. Macron a 3 ans. Exemple Obi tant comme président Hollande Macron a 5 ans. Mugabe, Angola, Eduardo Santos. A commis président. Déjà, Macron a 3 ans. Là, a commis président grande puissance. Mais Bango, le président africain, il y a un président Kabila. Parce que Mboka, Bango, royaume, Baniko Longwate. Donc, c'est la bébé, Banga CP, pour récupérer Bango. Non. Il faut changer, ma parce que développement, Mboka, seulement.
koshani makamusu pour le boko na nzambe sale makati yango et puis kokota Macron et koza si fort pour la dictateur Afrique Hollande azaki na bango pété Macron na kanzi a cause la pétété parce qu'il y a une mission mosusu azali ko la président américain Trump azoko président américain Trump il y a une mission mosusu pour na ko changer mboka et puis Macron comme président azali riche azali ministre de l'économie moi c'est na mbongo ebele azali na Élysée akoye pour la luka pauvre ayi bambongo te pour changer quand même ba président africain ba kota pauvre et l'autre côté ba otana mboka et l'autre côté mbongo te ayi ko kuta yango et puis c'est folie mais Macron ba zo ba mbongo na bango ebele bele et là on ba sakati na bango te message ya suka muto na koti ayi na mission et puis France ezali pays mbongo en Europe ezali une influence ya munene ko blaguer na France te ça continue mutana obo Kadhafi ça continue na pandi ba kamebele na ba terroriste ezo mona ba na influence makasi et ko za malamu ba exemple na bango to na batika ba ko ni bange ba kufa na pouvoir te et ko zala malamu te tala log na suka na biso ngo. C'était bien là, prophète John Ngefa, Alliance La Mort de Jésus, Binonyoso, le prophète du peuple, pour comprendre que Aza vraiment muto asala banalise nandenge na ye yango bomona ki to tendre micro pour amekamuke ko éclairer lanterne na bino ba internaute et pourquoi pas même yabiso. Alors vous nous suivez depuis partout pour vos décorations par rapport à vos manifestations, services traiteurs, contactez Madame Noélie Service depuis Genève, Masolo Nabino tout décoration, service traiteur, Mamouana Nyoso, Etali Noélie Service. Merci à la baronne de Genève, Mama Tete Liengo, la baronne de Genève, qui nous soutient de près ou de loin, et sans oublier Fatima, famille royale, il y a Nossi, Hitler, Fatima, famille royale, il y a Nossi. Kaka. Des cardinals. Na paroisse ezali awa ya Saint-Pierre awa ezali etu ezali pe kana malula mais so Hollandi yango 50 mètres Tata Raphaël akundama mais stade mais 50 mètres pe menango te Tata Raphaël so ko kamati mo seigneur ya protestant ezali awa bakunde na kata tada c'est 50 mètres aussi papa mboka ta manibeko to boite to bibwe puta ndio pina boyokani ba yokana tu sais que ça la boudana pouvoir te président rassemblement lobby gouverneur lobby na gouverneur l'autre côté et lobby l'autre côté mon côté ami quitter ça basolola pour encore papa na ezonga normal lelo et bibo mission lo ibo donc ça na mort ozomo na keza mala muté sikoyo vie politique na biso zandenge. Est-ce que prophète ozana moi ben information par rapport ya Ebembe vraiment ya papa Etienne Tshisekedi na nekundamite et c'est quand même moko aleka ki na micro na ngai alobaki ke non Etienne Tshisekedi par rapport à la loi belge na loi belge ba ebiki Ebembe ezana droit ko sala un mois na morgue dépasser un mois bakundaka. Est-ce que bakoya na ba reste ya Etienne Tshisekedi to bakoya na Etienne Tshisekedi reste te bakundi na noter mais baka exceptionnel zanga raté ba bi faire rapatrier papa so bakundi balongola su mabele papa balongola su mabele te baka boy ba bi ketise ba ozonga na mboka na ye ce n'est pas comme Mobutu ndi bakunda ye na Maroc mais ce n'est pas ça loi belge ezali mais baka exceptionnel ezali baloka kimia bangi maketa na kati na ngote bakundi na noyete so le gouvernement yokana kimbe monaki le 12 oyo Kora Tshisekedi bien ezali on a Kinshasa ba ke kundola ngona oyo te mais ko na morgue très bien ba yei ba ti ngona avion colis et comme Kinshasa lokola ba yokani te papa et ko ya le suspendre je ne crois pas. Dernier message ou soit dernier sujet Nabiso pour fête Ezabongo la personne de Emmanuel Macron na Élysée, c'est-à-dire un jeune de moins de 40 ans, lelo namutu ya grande puissance et puis au moment lelo déjà ba président ebele ba vieux ya Afrique entre autres ba Sassou Nguesso de Mugabe même en Angola ba vieux wana nyonso à un certain moment au moment ba kotinda ba message na bango ya encouragement ou soit ba félicitations na bango. Est-ce que lelo ezo pesa ata leçon te pas ba gouvernant na biso ou soit ba président na biso talana bambula na bango soko meki ko talana mbula ya Macron ezana misusu Macron abotami ye azana bokonzi ti lelo azana bokonzi mais bazo saluer quand même maîtrise ya ou soit présence ya démocratie na France
aussi longtemps bango moko en Afrique bazoko kako appliquer en côté aux un message moko particulier au lancé par rapport à message particulier par exemple en Hollande qui est difficile pour les Africains. C'est difficile pour les Africains, mais Obama c'est demandant naï balanda Hollande hein et puis de motoka président Sassou Nguesso tant comme président Hollande a 3 ans. Hein 3 ans. Macron. Hein Macron a 3 ans. Exemple encore là Obi hein tant comme président Hollande Macron a âge 5 ans. Nani Mugabe, Angola, Eduardo dos Santos. Comme président, déjà Macron a 3 ans. Hein? Là, comme président grande puissance. Hein? Mais Bango, le président africain, il y a président Kabila. Parce que Mboka, Bango, royaume, Bango, Kolongwate. C'est la bébé, Banga CP, pour récupérer Bango. Non. Il faut qu'on change, parce que développement Mboka seulement. Et puis, quand Macron est si fort pour la dictature Afrique, Hollande a pété. Macron a réussi à cause de la pété parce qu'il y a une mission, le président américain trône. Le président américain trône. Il y a une mission pour changer Mboka. Et puis, Macron a comme président. Il est riche, il est ministre de l'économie. Moi, c'est un bon rebelle. Avec l'Élysée, pour la pauvre, pour changer quand même, le président africain va être pauvre, et l'autre côté, l'autre côté, et puis c'est folie. Mais Macron va dire mais ça, Jasuka, Moutoua la côte, il y a une mission. Et puis France, c'est un pays en Europe, et Zali une influence à mon nez, comme blague en France, ça continue à me donner au Kadhafi. Ça continue à penser par mes bébés dans la terroriste. Est-ce qu'on a pas une influence makasi? Et quand ça m'a dit, par exemple, il y a bango tona batika, bango ni bangé, bakufa na pouvoir était et kozala malamuté. Tel est l'orgue dans la souka dans le bisou. C'était bien là, prophète John Ngefa, Alliance La Mort de Jésus, le prophète du peuple, pour comprendre que Asa vraiment muto Asa banalise nandenge nae, yango bomonaki tuyako tendre micro pour amekamuke ko éclairer lanterne na bino ba internaute et pourquoi pas même yabiso. Alors vous nous suivez depuis partout pour vos décorations par rapport à vos manifestations, service traiteur. Contactez Madame Noélie Service depuis Genève. Masolo Nabino tout décoration, service traiteur, Mambouana Nyonso, Etali Noélie Service. Merci à la baronne de Genève, Mama Tete Liengo, la baronne de Genève, qui nous soutient de près ou de loin. Et sans oublier Fatima, famille royale, il y a Nossi, Hitler, Fatima, famille royale, il y a Nossi. Du nouveau à Kinshasa. Pas de soucis pour la couverture de vos organisations. Un reportage de professionnels. Venez contacter Africa Info Concept. Vous aurez un service de qualité. Et surtout, 1 pour les reportages deuil. 2 pour vos fêtes de mariage. 3 pour vos fêtes de baptême. Et aussi anniversaire et autres. Nous sommes très disposés de vous offrir un service de qualité. Côté photo et kobangate, ba photo shooting, ya modèle, ya lelo, ba couleur solo neti kaka na New York. Et ko yeba na kutute, oyo ozali, okomi bossa na yomoko e. Venez nombreux car nous sommes à une phase promotionnelle. Soko lingi to diffusé makamburu na internet et ezali kutu na prix ya mukei ko buka na soute Africa Info Concept, la qualité oblige. Mafuta na mafuta. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Africa Info avec Frank Stemai, Kiandankala, twende. X-Bass Marandura